Mayombe a félicité ngai singa courage obota obala ndeni ni na sone ofaka na soane est-ce que après lobito zo makin parce que wera otono bongo na di président ça fait ma prêt to zo makin zela manko ça va lobi sala bagage na o wera en sona ya parage ma 15h ko kozwanga parage yindi Patrick azo voyager bien ba bagage ngana parage wana owe raza ko za Patrick a na jeep na biso misezo leka Patrick azo mata ba ya pe wana to soli ba viechi ko epsinga ke mata na bis na mata so na bis ka sele yo kate yo oh donc c'est le motema c'est le asuke motema tapoton les amis tapoton il faut déjà marquer des lots au mot. Ngapena monika wanu gorobana seleyo otala nano kenda ta ata dirigite siko mtabeta beta ba photo o répondre ni na kiti na ngalo ko terrain nga na kita na ngai kutu chuwa ngo na kena nga deja kutu ti ye mana kati na nga deja na ngamba RDC ele we ansona komi na mwanda na ye maana ko bele la wana na lo yengana bu ngabe na matisu na bisa faites moi ça car ce soir et là au moro bosana o yebisa biso prestation non c'était quoi le but c'est ça qu'il faut toyebi ba fan toyebi ba tumsu ba zo ba on a public et za ba fan ba cha ba makelele belé ba su bango mais en réalité ba komfekaka so tali test na nga o mona nga ba ya ko tika ngate bana ngola ba puyaka nga mais nga moko na zaki na eloko oyo na kolo bateke ba puye te ba kozwanga non apui na bango esala inga poa mais j'avais quelque chose aussi oyo na ebe ke we ansona ko s'intéresser nango mais bana kapinda mutu basala ki susu emata makasi mais mutu simba na loboko te pona tikala ka ya kokangama je mutu akoloba ke biso mutu memaka loboko to simba wana ndakosa pona tikala ka bango pa lukanga. Et d'aki souka yo et puis en plus oui ramona qui malgré criper ça bien mais à moni oui zaki katina au étoile aux anango yanga préféré ko joyo on a grand formateur azana na vision d'aigle et bien que loko na ko sala lango boy et puis na pina ka danger na buaka na mo ba style nanga mo ba dance breaking wana sera mo pete ka utolongwa batala ko place ngana kuma yango wana teka uti ko longwa pile ba utolongwa non Prince pardon s'il vous plaît Prince oyebisi biso te cri au sala qui teste la maison mère toko est-ce que toko ka cri yango les soucis s'il te plaît cri au sala teste la maison moko fait aussi certain boulaka na sali 14 na maison waka ta cri moko au sala teste la maison na Angola na kabi eloko pena o esala ka bazwanga mingi cri monze mo ndo sa succès awa mana dansa so midesha akale nova dance ezaka cri na ngate ezanze mo na ngate plutôt ezaka nze mo ndo sa succès awa ya bangolais sikona yembi na bwaka na eko ko esko na cri wana pona ebeke na cri oyo public ko swambala moko je voilà na bwaka mana dansa so akele no ezasko nze mo kuduru ngana bwaka ona typique Swiss complet we razo ko bazong sala desha eloko pena ezanze maputulila desha so ezanze maputulila eputulila ne ya putulila aza jeune mo waza asala succès makasi na mamboka o bon a bloqué pas commentaire ba tapoter na bloque pas pardon na bloqué pas commentaire ba tapoter Congo Pro TV merci to bloquer ba commentaire ba tapoter na ba tapoter après to soit commentaire bato bazo bisa biso to tika evita loba po apana okende na komi na mwanda we ranso na présenter nga na mwanda page wa copia na sotaki kutu we ranso na betaka des concerts awa ba recrutaki ngai vendredi samedi so na concert na taf na terrain basket ba présenter nga les mêmes deuxième jour elandi c'est-à-dire makambo telemisa public et pendant le même jour na sala test les mêmes jours na sala test donc après ba royanga na kin l'air ba kin ba présenter nga na la samba carton premier concert na nga foire
ya Vodacom mo batabele la gale kibile ba présenter nga na beti ba foire na ke kuta bo générique sous-sol déjà basilisa ozoke na biso moi vite fait bon to sota Marlène na tikelo to na continuer non vas-y Loba. OK Angola oye et puis ba posa na yebi ba concert ya Fiki na Zala parce que ezalaki vraiment na moi surprise moko boye rasaki olongolaki ba fan na maison mais moi pas si moko boye abi pourquoi David oui a joué qui na nkuse na mutuna na maison mais à kota na ba façon na ye mais yo vraiment ozalaki vraiment basi bataki mingi vraiment na epi ba éthique ya bill ya ba geste ba danse ya leka podium zonga bokende boye sauter côté à sauter kuna on fait vivre podium mana Marlène na Mirador mini jibe kezoli na ebisi wana presse na ngola soki samedi ba bete concert wana presse na ngola samedi so ba bete concert c'est dimanche à émission il faut la choquer. Après mission, il faut la choquer presse. Ok, il va manier la tête aucun de Mirador. Il y a Mirador. Tout ça, l'émission à mon longo, le roi va te voir aux hommes. Non, félicitations. Marlène a dit na 72 jours par mini, on doit changer chaque année na 72 mini. Na évité ce zoé bal. Na c'est là, c'est là ma commune. Vraiment. Presse Loba, sikoyo. Presse d'Angola, changement wana, ba adopter qui facilement. Mais au coup de sous-sol, ozaki vraiment na ndenge na yokela ki poto fana na mutu mo animateur, ozara vraiment na place te, n'espace te. Ya obwa kana sous baba yizela na nubozi la bilo mususu ya, mais bazwa que et comment ndenge nini obwa kana sous-sol. Et là comme ça, et là ça qui na bwa kana sous-sol, il est mort. Na bwaka na ngaba cri mais là na kati na esi mokonzi yoka rumba ya animation na kati bela musique bede bidi boum bede o monte fait mikolo azonga di générique na rumba ti to comment le seul animateur Toroya le seul animateur qu'on se dise la vérité Marlène a habité ce monsieur Sezala le seul animateur aya na rumba na animation donc Prince d'Angola c'est une légende. Ngana zaka légende lele mama lele et puis avant Prince a faut continuer na rumba na Prince a boaki to yebi ke Bill Clinton ezaki na mutu moko te pa Sankara banda le kana TV aloba ezaki na mutu moko te banda ko beta Bill Masasi à répondre mais je sais banda ko beta. Je sais pas, on a rebêté la maison mère. Donc, Moutaban Bill a répondu à mon tout, mais Bill a parvenu à répondre Prince d'Angola, Kakapé Narumba. Kakapé Narumba, dans le même style, il y a Prince d'Angola, même style, peut Bill à répondre. Ah, non, félicitations. Continuez. Ah ben ouais. Bon, Bill Pesigoyo, il est malin. À mon avis, Sigoyo, Bayeli Gorodo Fingae. Là moni ba ele igorodo siko abeti woyo yami empoli mali ndukare siba boma yengana kubembene ile more bila siliki aleka ba face beba nini yamoye ba yaka bon boko finga bi ayeli na voisin damona kike il faut na landela ka muto na style na ye balanda munanga après na mona ba sala na moni be Jamaïque auto sala sous do ngamna na kopona ke musique détente te poste décalé te mais ba doit bina benata do dun mbay kota donc to bini na podium to sauter na piste to sauter to na moni mo combien et ça va nzema no kidia mana dansa so midesha ça va nzema no kidia wana zana mwa mkie. Voilà, Presse d'Angola, j'ai na question tout na Prince Congo Pro TV, merci. Oui. Marlène Assili sapo to bon moi feeling. Zongela biso siko place to zalaki, moi oyembe zalaki te, mais ba lukelo espace to zalaki wana.
nakenda kuta générique esili eloko etikali ekotaka tribunal sikoyo le toke kobeta concert na fois le roi de la forêt présentanga ndatuni tomema ye poto we abwaka na sous-sol sikoyo obwaka nini keneke naza wana tala olekanga baluna mopanzi roi David aza wana tinoni drama yesa aza wana ebubwe kusanga sentima yange andi Olivier ana tata mapasa tata keto bukazonga bisalo kampila yeye mwana bandima mwana wilo brata betam ngia mamokote wilo brata mbre ngozanga benga betitangiriganke wenga inakobeta yo abi nasala nini awa arumba di nikukunda maria wala nglaza fumudia kubaka bosonga ruta sambuka aina wala ngia mabutuka mufumu gya kusambuka Samtu Maria ngudi nzambi tutani na beto basumuki bwabwe munatangulo fala totoloba amen ofe kota kaka siko nakekuta générique etikali na 14 minutes wana batika batikalanga 1 minute na sous-sol na boire 1 minute c'est ça 14 minutes ngana boire 1 minute comment atamba toke na 1 minute wana na boire ile more bientôt na singa na 1 minute oyo luko boire batu obwaka na cri si oesi ka professionnalisme ezate batikelo 1 minute na cri na générique il y a 13 minutes ngana boire 1 minute donc les allez là on a révélé bino yikukunda mara wala ngaza fumudia ko bakato bosenga luta sambuka na rapango mbangu ile more esala 30 secondes après ezalaki bongo déjà préparation to minutage générique de esilaka place akokotisa mutu eza te place akotia mutu eza te place eza te bu générique parti ndambu ya moto sala banyama yanzo na video ko sala yo tengembo mais pourquoi yo wala ko kimazamba zalo yebyo tonga te nyale mutu na yo ya mbwa libumu na yo ya mfugwe makolo na yo ya libata ngembo yo nyonso nzoto komplike ngembo ezonga na samba oya kati basi sako sala yo donc bien 1 minute na sala biloko na yo là ben na sala yango bakaboli babambia après tout est parti par là. Donc merci au roi de la forêt, le grand formateur papa nangai kuluto le padre. OK, Osali combien de temps na kati ya Wenge Musique à Maison Mère? Wenge Maison Musique na koti na 2006. Après quelques voyages de Poto kwenda Futuka na 2011. Na yoko kima na Poto. Na fandi 3 ans na Poto. Brigade yako longwa. Viento na contactanga solo na ngaje fona zonga kete to solo nde to solo la. Na longwa sur Bruxelles. Na zongi na 2013. Ouais, 3 ans après, 3 ans et demi. Na sako orchestre na pandiango, na zongi sous na Maison Mère. Maison Mère na vendu 2 ans, 2013 à 2015, fin début 16. Bercé goya, na ba mbri tout ma ndenge sala ki na moni ke donc fona kata singo na ba de la relation na vie. Ndene ko donc so sangi sinyo so. Bercy na kilisa ki o Maison Mère abi balo zongaki o kokaki moto a Bercy te kwa yango kenda ko yango longwa na kima ki poto olandinga bien te na kima na poto Bercy ala matin oui après tant o zonga li sous Maison Mère mais côté na poni o kosa biso o poni o linga lo ba vérité te ko zonga Maison Mère faut lo ba ke ba ke fulaka ngai ta na zungi likemba nde na kota Maison Mère pourquoi lo ba ke na zonga ba ke fulaka nde ya ngwa zonga chasa
Tala na yebi ko etigizeye, na yebi bien ninga zawana na yebi. Bon, Mathieu, la bino li solo. Na yebi. Juna obete la bino li solo. Bosco. Bon, juna obete bino li solo wana. Yama na live bena bete li solo na mamba sa poto. Okay. Nana makamfona loba, ma mo sa poto salanga. Sila na bete la nanga mutu te. Do ya mona la bete li solo. Juna oloba ngo awa. Ekota na kombo leader mo na kati. Okay. Siko esa bien te bo leader ngo. Abima bon to wato changer sko page, o changer page abima na mwasi na ngana leki ya mwasi na ngaya mineur. Marlène na mati wana. Marlène na mati. Papa Mati. Mati na mino batua. Non, Mati par erreur. Ah quitte ça. Ok, et to continue. Non. Ok. Ozongi maison mère. Ouais. Après là na ko zonga. To sa kutuwa bosangisi suni. Et to na lobaki voilà. Là na ko bercer ko ya ndenge sala maki bongo na ko longa ngana bande orchestre na nga. Orchestre ngana sali banze mo nga banze mo nga babula banze mo ya baefunda banze mo nga bato sila na biso batita nga nyonso yo yebi sala ngai mo succès sans wera sans mutu. Dans la parmi les animateurs oyo na longa na maison mère na beta biloko et bimisaka bato. Mais oza pe parmi bato pe net ba ngana pe exemple na ngam ko pona ke pa bato msute na yeba TikTok te na yebi TikTok e pa no yanja. Olinganga na ko ya otsa no je ponga na TikTok te. Donc wana presse da challenge ali poso banda ko ya des gars ya fou TikTok akangi TikTok. Ouais. TikTok. Na linga yo na boy akanga na ya fou. Place na yebela TikTok angona. Olinganga na boya. L'histoire ex non ne yidi na ba commentaire ouais. Ah ouais, souhaitez moi si ngabo. To beta ngo le lutte. Na leader amo o alingaki ex na yo na yidi na ba commentaire ouais. Ah, yango na biso pourquoi j'aime pas parler de ça parce que et bota journal lobana lobango et bota problème c'est-à-dire bimana mwasi nanga na leke mwasi nanga ya mineur ya 16 ans. Oh. Si le procès on ezalaka o ngana kena ko wanga na kena yebite mais na yebi na place bo lalaka. Donc yebaka na talaka les enquêtes impossibles na koko zongi ça fait dossier ngo mais talaka to le repas jona ko to solandule température za bien te to salindeni wela temps. Donc leader wana abimana leki ya mwasi na oya mineur maman ya to 16. sola musique to beta ndule to sola ndule Ngana kamwe kaka parce que wana bike bako kange fake boloko. Ngana kamwe mupanzi tsango na mupanzi. Mais on promet que biso ke do sola on go mususu. Jour ezana obeta ngo jour ezana obeta bino lisolo nyonso na procès place ezalaka na hotel bolalaka o kendo sela partout na yebi na mutuka bokenda couleur na yebi donc plainte o ba porta na ndenge la police a zwanga na l'acceptance bozana yebaka nyonso na boya kapo mais yebaka ke na tala les enquêtes impossibles na yebi comment poursuivre procédure surtout so zana ba bref mais longa côté wana to beta ndule Zate ta volontia. Page na wana linga ko loba wana ebiso ke na yebi tina Ba commentaire de ba commentaire de na yana ngana kini na beta na ndule sana continue ko fana mikili bafambela ko mona ngape na chateau rouge wana ngape quit net nanyo dona préféré na son samuel. Voilà tous les gars, tout chango entre parenthèses to robeta ngo un jour en tout cas bomoni yango bomoni ba biso ba mususu to zakana ba respect na ba artiste musicien mususu to vanda na bango to diara na bango donc jamais aucun jour bomona ngana matibo na olo ba maramba presque ngo la jamais mais to yeba rakati parce que to liaka et ça ba musicien mususu to koma ba master dans la côte na chambre na ye na bimba na ko pe polo na ye basket na ye na kepe na leki na ngo donc to yeba ramasser les mains là pour la biso to mato matière rayée si les longs taillés par les solo on a des pas que ce bat bailler ba mu matin tu n'aurais la bino matière internet et vendre data une année matière voilà idée ça nazara nami kanda
Oh. nyonso nazalaka na bafoto Oh. Ozala ba Donc, nazalaka na convocation nyonso. bila nyonso. oyo ya bapreuve ndenge bozalaka na liege wana nazalaka nango nyonso seri wana topose makambo na skyblock na i5 me nabomba bafoto wana mpo nayebi ke jour eza ezongo bazela emena boyoki tongo wana po oseka nao Oyebi ke lisolo ngo presse na mona kolinga adelie langue na ye mais eza grave. Ah ouais. Voilà. Tapoter avant de faire commenter à votre tapoter. tokende kusoma ndule ko osola ndule ya important ndule. Ok, loba. Nous la musique. Ouais, c'est dans la section na nyonso wana. Avant to ya na poke na biso vite fait. Nous sommes moi ngana Marlène toi ba question mais yeba neni no gérer neni ya osangisa. Pour Marlène o kende bonga pe na kozonga mwa yo yeba neni. Ozongi obwaki il est mort. Yo nde faut Ubandisi ngoyo. Obwaki il est mort. Ubandisi ko démarche. Obimisi ko rendez-vous na Barclay. C'était comment oyo kasko il est mort aussi ko ebandi loko yo straki ya 1 minute. Ezo pesa makambo za kindeni straki on deni rendez-vous na Barclay. Ah bokande to yakati. Namona pe kosala na mission mona kene yaka na bakisi yango batika kai. Est-ce que Rosela biso kriwana il est mort s'il te plaît tous ces souvenirs na ngoli lisusu. Tozana nukuna to pe to kendaka to avancer. Papa, wana eza œuvre na yo osala, eza mabete, eza œuvre osala. Wana dana bete ngo to kendaka to progresser to koma na kilelo. Wana 2006, tant présent sous ezali, na bete senit mibale wana, na bete soto bito wana beta nyonso to aussi salaire. Bon bref, lelo biora Bill Clinton bosolo là. Olobi maman. Yona Bill Clinton bosolo là. Non, parce que ça tirait à balles réelles entre Bilombale et Zaki Yobouakeli et Mouakeli à Zongisi. Non, d'abord, pour devenir ennemi de quelqu'un, il faut pas que nous amis. Après, vous avez amis, vous avez ennemi. Donc maintenant, on n'a jamais été des amis. C'est que natikali koyebisa o te ke bozala binemi nga na te comme ennemi te yo moto te comme ennemi nga te nga na tunika soki bosolola na français. Oui. Non, écoute Prince, omoni mutu aza pembeni na wana Prince, omoni mutu o aza pembeni na yo wana nga na tosola te po to binemi te po toyebani te. Mais voilà, pareil, Pengana Bill, TV. On n'a jamais été amis, on ne sera aussi jamais des ennemis. La fois comme ennemi, il faut te solo là, non, tu solo là. Et logo lo ba. Ami te doit pas ennemi te. Et logo lo ba ngo Prince. Yo na okutana na bulletin ni na boîte ni na émission moko boni bopesa ni mbote sans caméra. En tout cas, on peut pas mbote. Tu t'écoutes, mais tu peux pas mbote. Tu peux pas me na makam na. Qui va aller saluer qui? Bah tout le monde va que ngam te fana ke copier mbote. Bosso ngam na yeke sika ngoli bosso. Yego kutanga. Donc on n'a jamais été des amis, tous avez pas ennemis. Voilà. Mais lelo batebele baloba peut-être kandana ça continue. Vous avez qui joueur moro bobo. Oh ya bela likorodo. Si aloba pe botindi likorodo finanga singana silika. Yom to provoquer qui faut yo chabi over mais ça nzombo le soir. Donc au longo la où la passe. Papa. Tanga bi. Erwane bana okende bongo. Soto bito baloloba. Et quand ils sont pas d'été, ya chaki a bima mwana malamu, de bakabone na ki batu mutu na mutu so parti na ye ya écrit na yo. Et là dans la table. Bon, wana za contexte na ngai. Ngam na sala ka bor na nga œuvre na nga mais oyebi ke serona lelo bato bele ba koma telemela sele yo ba koma telemela faire ba koma telemela ba héritier. Muto fingi wera na biso na so bana na yeko le kabila zate oyebi
Exactement, on a ça hypocrite. Voilà, c'est quoi Bila banda ko finga wera roi David banda répondre mais et banda ko bena ko tout a été ce que senga ki pe mwana na bota na mamu ya muluba lokoso ele senga ki kaka mama kambo moko boyezala ya nga bena ndo ya o mena ndeni biso tu mutasali biso yeyo siko ya demara boendeni ya nga bena zaki wana na vanda na saka ona ndeko sala donc so ya attaquer nga bena attaquer ye il est mort eza krina yaka na ngonga na beta ezui ba o ebeta bango donc soki ya tikala na kanda ya mambo ndule ngana tikala na kanda ye ba benga likorodo botindi likorodo afinga ngai sasa dima yo non webi musique ya kanda na mote musique est bien musique ezaki goût tokutana kaka rendez-vous na bafle babwakeli yo tokokunda te tokutana nde na bafle seri moko ayelanga na kitambo ayaka na kitambo na kimvula pana biso petro na balobi afanda koto yo peti wana nga peti na po nga pe na boyi yango fort eyinda jomuso pa merci Juliette na panda tokokoma na niveau na te tosimba na banzoto ça c'est pas ekendaka ndenge ekende bo Presse Angola mama maison mère boke na poto okende poto malebe na wera o décide otikala otikali ofandi batembele oyo ozonga Kinshasa oyo réintégrer te nazongeli une explication pour comprendre question nanga ozongeli maison mère oyo en fait o uti poto ba refoulé yo ba refoulera na mikili atoli ko ndima te so te bikeza ngo ba bete mais ba refoulera na mikili yango zonga kini na mboka ni ezali na France ozonga no susu susu na otoye bisa ato progresser yo moko bandeli no susu nga en fait nga na pose question na musique to refoulement nanga ona sujet moko te na quel refoulement no api nga yo parce question nanga ona to so la musique to refoulement nanga yo lukelo ko moko yo ka question nanga non na sisi question na répondre to so la refoulement nanga to musique pour refoulement nanga to ko panda tipo na presse d'Angola yo ka question on dit que va refoulao yango na kotuna yo na comprendre loko za ngo besoin na osale longo skolo ba to so la refoulement to ndule na osale longo pe na bon yo kasiko eloko ngana za nango besoin tangu ba refoulé on a poto ozongi Kinshasa ofandi oyo ozonga maison mère donc tina alo ba bo yo zo ba no te maison mère a tout abi balé c'est sa question na ma comprendre ça c'est là c'est sa question na ma comprendre na c'est sa question na ma oh papa ngana poser question na ndenge motema na nesepeli yo okwa poser na ena poser question ndenge yo sepeli te no poser question ndenge na omonela makambo souci na ngeza bo eza otu ba refoulé te c'est ba refoulé ote c'est pas un problème mais tant ozongi Kinshasa oye lisusu ko réintégrer maison mère Bercy wana okutaki na maison mère to yemtaki okuta yo c'était ça ma question na commandé wana na bien le rezoluka miniature na ngapena na salle lo ya bien mais le rôle longo na mambo deuxième ozonga les journalistes pona kanto ko comme muta deuxième na ngapena na expliquer bien na minute code 16 heures TT bon Bercy moi c'est un frère à moi Bercy Roki Sangate parce qu'il n'est pas plus fort que Céléo il n'est pas plus fort que Roi David et moins que Brigade mais ngana yaka na ebisio bien awa ngana zo linga kuto so makambo na solo la o me mango pena na contexte journalisme ndenge kendaga ke muto solo na biso boya partir o ngana yebisa ndozwa makambo rotuna na kuto Céléo na Brigade na Roi David générique sili me batenga na kwa yo yebsinga ke belo kanga keno la yo penda na zo bloquer yo omoni yo na zo bloquer yo penda belo kanga keno ota la lève ya maman na omtaza meilleur journaliste bye allo bini on y va abinga na petite journaliste voilà mendima alors on répond à la question na maté on répond à la question na maté na tuni yo tango o réintégrer
on répond à te. Na tout ni temps on répondre yo, bazaki ne concentré pas mutazo finga yo. D'accord, merci bon sunga makasi. Okutaki Bercy to Bercy mutakutaki yo. Bercy mutakutanga Marlène, lenga nazo bwaka pa na il est mort. Yo journaliste pendant, yo mutu ebi kuti masona biso bien. Dans la mission so bazu yo na kufi brisque Marlène, yebete biso lisola prince. Oyebi no otoke yo kutu ero mtondo yamba biso la yo zo yambanga na 2006. Wana nanu ngakendaki na fete wa mami nanu ebimite. Asangola, oboni enatikio penda all ba pona expliquer bien. Oboni ngato nazo poser question. Nazo poser question pour ngana yeba te. Etam susu ngana yebi ebele. Mais nazo poser question pour na bato bazo tala biso ba yeba. Alors ngaso na lobi na la kisake na nyonso ya prince. C'est là s'il te plaît. So na yebi na la kisake na yebi na bango. Non, pas nécessairement. Boutounion Saza a fan à maison mère, Missou Baza a fan à maison mère, Missou Baza est pour tout. Bah, il y a un payoté. Donc, on a posé ma question, exactement pour naïebito naïebite, naïeba tewana etalinga. On a posé la question pour na bateau bazota l'émission, oh bah yebite, bah yeba. C'est ça le vrai journaliste. Je ne pose pas les questions pour moi, mais je pose les questions pour ceux qui sont en train de suivre notre live. Donc, il faut faire semblant que la yébite. Ok, c'est bien. Ça on fait semblant. Mais tout le monde a un football journaliste, c'est joueur dans le terrain, mon journaliste, mais comme dans sa commentaire il y a foot. Et pour retenir que Mbappé déjà soit nini boya sala bo Mbappé pas so beta neka ba les journalistes après ça. Le oyo yebi pona ngaya malamu. Oko baksango li ni longolo maison mère pona loba. Ni longolo maison mère. Ni longolo maison mère pour la deuxième fois. Na tiré binota bino balé mingi tout ça là. Et loko longoli sanga maison mère. Makam oto yo kana le roi de la forêt yango te comme ko salama. Et puis l'air Bercy ayaki buzoba e comme dit trop côté à Kakol. Falo tuna nonga ponga na sola na direct na poto pe na longa pona Kakol. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire par buzobe comme qui trop côté à Kakol avant de favoriser Bercy par rapport na yo? Voilà. Et puis to comment bunda susu mingi trop na Kakol ko soa na jour musu na concert na kata ba câble na Grand Hôtel. Zaiko fallait que bête wata mtandao pe kisodoma musuna ko bête la bino mais eza babilo musupe babi okumaki na et bien ça fait image na ngape mususu mabe o mususu mabe mususu salama mona nkuzu baba na longwa na mona ke mususu be comme ko leka ya mona longwa ki pona sala chemin nanga ozaki lisusu na créativité tout en restant bien avec le roi de la forêt. Balobaki balobi ozaki so na créativité te ya on va commencer on match. Tu connais ça l'émission na balobaki to na bino. Non, naloba Kakol, naloba na Wenge. Balobi créativité ba banani ngana solo la na yo. Oui. Boti tambala maman kwilu tilelo. Yango na uto tsalela bato na échangeur awo. Na martyr affaire na boa créer kitambala wewe yozo ba créativité za kitana boaka. Yebisanga na kitambala maman kwilu. Nata o nyonso yo se na maison mère bando betele soka de biloko na boka rumba na boka kitambala maman kwilu. Tuyebi zela kuna tolo mama yo muto boaka ngo. Zela. Bongo tobina musamba lele yo muto boaka. Après wana qu'est-ce que tu avais créé? C'est ça que vous allez sur la créativité, tu étais parti. En fait, moi je comprends pas. Vous êtes venu pour m'accueillir ou pour m'accélérer en fait? Non. Ouais, combien non. À part il est mort, on a dit Tambara, nous sommes écrits na Bouaka. Mon chapeau sur la tête, nga mona Bouaka. Moussamba lele. Générique à temps présent, c'était déjà passé, c'est juste, on parle, question à Marlène, les attentes comme une attente à Bercy. Le problème était. Yo, comme Marcelo. Maintenant, on a comme une attente à Bercy. Marcelo, Bayo, va dormir. Marcelo, au revoir, va dormir. Marlène, s'il vous plaît. Voilà, Yoka, tout s'est calmé d'abord. Tout soit noté, aux invités, n'a vu sur votre à l'aise. Koswana te kuma tosala lokola po ngana yo toyebani bapiki ngana yebi obien na yebi ba question ona obimise koluka problème ba komata médiatique mais je veux pas de ça. Atika songo toko sola nyonso
tokosola nyonso tozalaka na musique ya banko ya tokosola nyonso te na kati ya musique mais tokosola nyonso. Voilà, moi je balobi maintenant là vous commencez à stresser votre invité. On te stresse pas. Le problème c'est que c'est votre boulot. Ce n'est pas à moi de vous dire comment vous allez le faire. Mais là, vous commencez à me stresser. Je ne suis pas là pour faire des débats. Non. Moi, je vais vous à la question. On va répondre. Parce que là, ça devient n'importe quoi. Non, Prince, s'il te plaît. D'abord, retirez-nous du n'importe quoi. Vraiment, à la CPL, là, tu nous honores pas. Non, retirez-nous du n'importe quoi. Bon, voilà. Parce que Prince, Yoka, Mati, pardon, c'est là. Prince Yoka, ma question est à Bisso. Toi, tu n'as pas à nous imposer les questions que nous devons te poser. Non, là, je suis désolé. Nous avons posé ma question, oh, ils ont la conducteur nanga. Et yo se n'a posé une question, oh, c'est pas nango te. Ne me réponds pas. Si c'est pas nango, tu me réponds. C'est simple comme bonjour, mon frère. Mais tu ne peux pas nous imposer des questions que oh, opposer. Ça se passe pas comme ça, mon frère. Ok, merci. Merci. Mais l'air n'a pas voyage à refouler. N'a pas répondre, on va insister. Maintenant là, tu viens de me dire que ce boy pour répondre na haute. Mais là, on a insister. Au moins, tu as tika qui n'insiste, tu as tika. Oui, si ça depuis les 4 frères, on est dit non solo la one parce que voilà. De toute façon, Prince, au moins aux années la vitesse à maloba que en fait, tu m'avais pas laissé finir ma question et on comprenait Kingate. Ma question n'était même pas basée sur ton. Écoute-moi s'il te plaît. Ma question n'était même pas basée sur ton soi-disant refoulement. Non. Et ça qu'a schéma moi que j'avais emprunté pour na souka na question. Ma question na qu'est-ce qui likambia yona Bercy. Question na ils allaient même pas likamba refoulement. Pas du tout. Pas du tout. Je suis là. Ok. Biso tozo poser ma question oh biso toza nango. Yo soki oli ko répondre te olobi question oh non répondre te oza libre. Soko moni que o répondre. Mais tu peux pas exiger ma question oh yo sepeli. On y va Marlène. Let's go. Olobi que o répondre te. OK. Voilà. Matika Fongo balobi. Voilà, on tout d'après tout que na bina moni question et sali bien te le problème tout ti cannabis Prince d'Angola. Après ce sol à l'aide générale na yeba betela biso na no version na yo réversion to ndenge yo yebeli na pourquoi na entrée à brigade c'est le yo apokan suta sara départ na vite c'était à cause de quoi? Après sous-sol, c'est le côté à l'aide générale, c'est le à salaire départ. C'était à cause de quoi? Bon, moi, normalement, Mathieu, je veux qu'on parle surtout de moi parce que je connais plus ma vie que la vie des autres. Donc, oh, on va raisonner, ma camouflage est belle, mais oh, yanga, il n'a pas bien. Pour expliquer bien, ma camouflage, yanga, pour n'a pas bien qu'on les a monté mais oh, y'a pas de moussou. Na oyeba ko expliquer bien penza te pona yebi vie na bango bien te ko liga yanga mungu na préféré mimi suna carrière de so andule boy na lo mingi ko yanga ezala bien c'est le jour ko yambe botune olongwa ko kimaka brigade ndenga botuni ngo kimaka Bercy yepe jour zo botune ebongo ko ya yena oyeba ma ko répondre na place là na lobi te ko o répondre na question ya c'était moi atmosphère wana et c'est pas ça car on est dans le droit exemple nazaki na Marlène moi na mbali to ta pena Prince mais nga to beba ina Marlène to ka foto tu na ka yo mobali na eto luka sene ki pas ala ki wana to ko beta c'est bon nga mona ba wela ki mona sai mo bon on passer to le ki bon c'est lo ko siko ezali kamba shamba nga na zalaki te na shamba na yo beta ndeni na Congo li solo ezanga te yo beta la ba nyoso to beta na bible ko to mutu mutakala e bongo siko ya shamba to banga ni. Non, Prince, tu es libre. Hein? Question au moins qu'on s'appelle na moté qu'on répondre na oté. Vous êtes libre. Moi, je te respecte beaucoup, Prince. Mais
continuer. Presse, Mati, pardon, s'il vous plaît, Mati. Tozo que la peli Kambuya, allons maison mère deuxième tour pour la Kakol. A expliqué le roi na bienté. Kakol a combien que ça là au bankoni, ou est-il là qui au long à maison mère pour la deuxième fois? Bon, dans zone maison mère, il y avait de Makambo, on a solo dans le roi de la forêt. Voilà, brigade n'est plus là. Et par rapport à l'animateur, Batikala qui est Rwanda, Toyebi ndenge komakiti, Brandon la ye, basala, va fabriquer brigade, mais ça marchait vraiment pas alors que vitesse mon boisaki pour brigade atikala na charge les solo ngaki. Et ça qui n'est moi, on les a parlé. Et ça qui n'est moi ko kita, 20 ne muta solo nanga. Ba comme sona sona 20 ne l'air na ye. Nano ke ka pa vie. Ezande ni ka système masolo ne bo te petit nga. Bon bakati musuma na beta ngo zate bo kaka ke solo la kiso. Jour ga brigade yaka. Parce que mutu bena banda ko linga ko so ba mission faire ba ya maison mère. Kakol. Ye mtanda ko so ka bango so. Là yaka na Bercy, c'était pas mal. So Bercy ki pa tchabiso, nga pe na yaka ba yambanga. Mais so Bercy yaka na ndenge ke to sala musala. Tomato que n'aime pas bien parce que mon amai azalakande lo ngana mona pas ne manque de créativité mais ko waka cri podium bersa yebango ngana sepela ka ya aya papa na musala o ya yebi na kelo beswa za ki die kwa laki mais ngamo kati na ngana yebi ke ngai plus bersi couleur mo boy sko kakola zalaka fe mutaye sika ngana ngana pensa su moto na magambo yo todo solo la non kakola zara se mutaye a so ba 10% on le sait tous voilà ba histoire se raté loba kaka so pas ba plan ba ngo bakali na futa rasiko minerval te na mambandule na tikalo futa ndule te na tikalo futa minerval te. Oyo ya foya kana boye ya kotala bana mema boye batebele bazana ba mema ba paquet ba pampers ba bidon huile so ngaite ala ki aloso tuye amema na aloso siko ngai oyo yo laksaka nini ngasko ngaze nini wana le yango komaki to sa musala to nini biso tu ba travailler awera na ndolo bango na podium. Biso tu akoluka musala ngana ko sala mute awa ngana na bana na ngana na mamu na ngana tiki poto na yapo na sala o pesa pe rapport pas vie bon ça va prince to solo lango le ke suboli kambuboy bon na mona ki ke na longwa na poto parce nga minu na nga o poto na sotaki ebukana na koto hôpital na poto muta sunganga ta par héritier wata sunganga na koto hôpital wana sans doc na benga be vie l'autre na zo passeport po yango za na assurance malade. Papi melanga donc nazo soin ya kofuta ka mbongo boy kisi tu na osombanga moko muta sunganga ka héritier na songa pe na orchestre boy bien ba poto yango na tikalela na poto pona kakol na zongi ya buso bango continuer leur Bercy yango na se retira mais so eza ke okima Bercy ça n'a rien à voir so il est là so zonga na jet set alubia ya na oyamba bras ouverts voilà mais na yamba ya to l'état major na peso bambote pa esiko zali ya nango ma solo de leka mais le roi na la muta pembe bata javel ya on solo ngo pour vous faire comprendre mais ça c'est très bien d'abord les amis tapotez s'il vous plaît hein ba cadeau be bozoti na te na ofula ba commentaire te le bo tapoter te ba cadeau te na ko fungola ba commentaire te ba o manqué biso ba o commenter na bi ba tuyo te ba o ba commenter ya manquement pour na biso ba la ba poli bino beso ka bino na tsuki ya ko ba commenter bo finga na bombi te baza presse tout na nini presse tout na pardon presse tout na nini presse omoni biso sali to za vacciné na mafinga oza na idée te
obloqué bato poani nalongoli bacommentaire parce que bakomi kofinga misu baofinga fere misu baofinga wera yango nabloke bacommentaire bacommentaire wakofinga fere na atake wakofingelanga mpe wera nso na atake baana mosusu wakofinga baana ebatinanao bakado liboso naofunga bacommentaire boye envoye les cadeaux tapote partage apres na fungoli mutuma akomi oyambi nani yango baketinga bakado oyambi nani yango oyambi fere oyambi noka apres ekado nini oluka yango eza nani prince omiyebaka te yoza mpasi na mbola ti omiyebaka te omiyebi te oza nani prince ata masola bamartyre babiloko na osala baconcert ya foire ya ngola ozokotana naminiti oyo nazaki baanimateur nyonso ya congo nana fere lider mwa mokusaata milai tolongwe na maison mare sikoyo tolongwe na maison mare tokopusa obanga te tokopusa tolongwe na te papa etosusa dossier ya maison mare namoni okokotiape mal à l'aise makambo ya maison mare avant presque angola atmosphère nini vous travaillez à temps présent parce que c'est le était parti depuis que bakri nde bo classe à bovan de sa réserve na cri o ezaka mutu po yangonde ko banda générique po ekomema mais c'est le il était parti atmosphère nini travaillez kana po bakri ezala mutu po temps présent pe ne to chaki misu banda ke to tikala ka wanati répétition tozoluka mutu owengezaka fo mutu introduction si brigade ayena sombelanga ngwanga ingai na tomisone bilibide manioko esanga te badia manioko nani yanango nayo oyo ayena eloko lobeso tshede ngana yakaka wana buka mutsika bakumbeni dala malongo yakomeka na wera akosambwa yanjama oyalinja loba ni sakal ni toro atambolokota ningana na zamba tampresa ngeke kuka na buaka eloko wana brigade bandela mitu ata difa lobi repa lobi boya sona mitu ngana vandaka wana ba maître ali baya siko jour mususu jour asuka presse siko ayebisi biso maître ali na peso wenge allez mon chapeau sur la tête jeudi bayebisi biso sikoyo jeudi répétition suka jour asuka ya mutu ya temps présent brigade sikoyo expérience ezanga expérience eza ebele te brigade akenda bapota uta quartier latin selo alongo normalement fo ye kaka banda wana bango na kakol kaka kakol susu eza kobanda te ekesopa ngai brigade susu ekesopa ye kosa prince wana kobanda te selo bato bakeba koloba ti batia ye kaka kote ya teto kala boka noele gema aganga kaka mutu wana poko kezake ye muta bandaki bayana banzambala nini jour ngo na répétition bango tu brigade na bato ne po bato bayebaka te na temps présent ozalaki kombati parce que mutu na yo ebeta bamitu nyonso yakana bato tu baoluka baokotaka nobeso ya na mutu na manioko frite po manioko frite azala manyoko bato tu baya na mitu jeudi siko confirmation jour asuka nde brigade ekoya na eloko oyo abwaka na daju oyo eloko moko nalele maître ali tama yo ayaka siko na mutu wana jour yango balata banzambala bango nyonso sikoyo tunanga nini nasalaka nazwi sikoyo ngulu omoni ngulu ka otoliaka nakokisa maposo nazwi sikoyo mafuta ngulu wana na pakoli ngo na bilamba na bapeti nanga tu bango balinga sola ngulu te yo monaki bango apa desato après de balamba ngulu bango bayaka te sikoyo fale bakotelema pembe na podium basala makambo na bango bala nango nga mpe na bapeti nanga balinga wa rouge balidaka shamba tola tokisa tala ngulu mpe na sola ngulu asupu toyala samba nazo supu
ngulu. Ngulu apamba to mema ta 20 litres de. To so parce que ngulu côté bango ba hotel masala tel na bango ba telema nango. Côté to bomba ba sima escalier za wana maître ali ya kana tele wana brigade. So ka kitibo yo nani okoloba. Nazoka ngulu wana na sopa libosa podium nyonso. Ba petit na banya wa rouge bango tu ba sopi po bango solo ngulu balinga ngote. Tili kwa podium na sopa maya bangulu bato batala ngazo boka ba maya sopa pona ndike solo ngulu wana ikimisa bango. J'ai dit ce que je veux confirmation. Et comme ce que boya na mitu. E ba yoka na mitu na madisu na bidon mosuza mafuta ngulu ya 5 litres na sopa. Wana bango bazo banga ngabe kise zate razo banga fo ya yo makamna yoka kesilia ngabe kaka radio na intimidation nzoka maya ngulu na kati nazo sopa ga bangulu na simbi yango tina ba micro pona ke brigade wa uza ba micro ba ngulu wana ale to bandi ona bulozo asima bwasala ba mete ali izo simba te baba luka boy ngulu bakene boy sola ngulu bakende boy na sopa mafuta ngulu wana tina ba toilette wana bango balinga mafuta ngulu tapoter la sauce à commentaire tapoter la sauce à commentaire ba député ba moni ndenge nini ba tutu ba matike cria prince tika cria prince tika do ba tu boye ba ke tapoter toujours ça va commentaire tapoter toujours ça va commentaire prince azoya tapoter toujours ça va commentaire tapoter partager toujours ça va commentaire émission lengue émission combien lengue émission combien côté lengue émission comment ya côté lengue tapoter batu bayeba ke mutasala buka mutsika bakumbeni tala malongo ya komika na wera akosambwa yangema nko yalinga loba ni shakal ni toro watambalo kote ningana na zamba tampreza ngeke kuka ena makinu ngeke kuka ale wera sona galobi meka totala yo tampreza sebo ndomimishe twikidi wambote maya siga yeye ale supuna tolo mama ingredient mutapesa makia supuna tolo siko mame pela. Okay. Ah bon? Mame pela mutapesa apesa kia supuna tolo yango kote mona bwaka mame pela lambela ngana lia namela supuna tolo. Okay. Mame pela mutapesa crime moko na ngona vina ngapona bakri tu na bwaka eza nga moko crime moko ona bwaka na bike mutu mutayela kinga maloba o mame pela mutayela nga prince supuna tolo bwaka supuna tolo wala kinga boy zo renier de ba whisky comme ko bima ba komo benga ngo supuna tolo mutasala supuna tolo ngo mame pela nda pesa ngai. OK. Na yego bwaka mo chapeau concert moto betaka mindele na Stravelo na Bruxelles. Wera nsona zo bibisa biso moko na yego bwaka cria mon chapeau na Shaggy na Stravelo na Belgique. Na bwaka la ba mindele na binisa mindele fort. Wensona no biboro fe beta na Shaggy. Oya baby kokole ya betaka drume yango na maboko na ye. Mimise base kubula tobina musa ngamu tunabwaka me kaka sebondo ngaketsa brigade za krinanga tobina musa mbalele ngamna ndo bwaka oya kola ngaketsa brigade bwaka abandela nga kri kaka sebondo susu na apparemment wenge soki poto sauter wenge soki zo biba lelo batutu ba pointa kaka kakol kongola nga kuna pardon wenge baby te wana question ko tuna la kakol te na bibi la poser question te eza question te nga mona milobeli nabi apparemment bino tu boyoka ba déclaration na net nga nebisa bino pe na nga na posa ofana na wenge ya vie na koma net Gilles Kibens siko ya animateur na longo likola sebondo na loba yango na ebisa pe na viensone to vanda pe bote osolo lango nga bana na koma atala ko mo Gilles Kibens deuxième tour sous na ko longa pona yama mais to bongisa na biso wana chef d'orchestre na biso du respect mais l'histoire les gens doivent savoir ce qui s'est passé. Topesi mbote ya mamotema ya ligne d'énergie mondiale. En tout cas les amis, tozo kota sikoyo na lisolo ya Jet Set parce que le long nul ne sont ignorer que
Prince d'Angola, Lelo Azali, animateur, na kati orchestre Jet Set, il a fait rigola. Toujours un commentaire. Mais s'il vous plaît, soyez galant. Toujours un commentaire, soyez galant. Oui, oui. Soit le mot d'accepter que yom tu obota même Pauline nanda ka tata na bino na maman na bino to bloqué. Donc tu on a mieux mais to bloqué. Soyez galants les amis s'il vous plaît. Faut pas bloquer les gens, faut supporter. Passe dans moi là. Na retour na hôtel après maison mère au Kenda ki wa pipo to moto au sala nze moko e kanga ki poto e kanga ki nchasa ndumba na ngai. Moi, juger une évangélité, c'est moi qui aime la voix sexy. Aopé ça, pour ça. Et vele tout le monde a bango, na balliance. Balataka sexy teo, na banda kwa mabalae. Ba sala ki bulae. Mami susu va mi venga va ser en Christ. Bilo va mi kuse balataka te. Ce qui va moninga na chéri te oleka oyuka bango. Nzoka va ser en crise. Babata mana ba église kaka na sima ya Bible mama ba osalaki atra balobi kaza pula nalinga ke ka bongo ata ba fingi fere mukuse ngana lela e ka bongo balobi le padra kabaka te dangola lela e ka bongo bolobi ke leader nanga melaka bangi ya mungulu ngana lela e ka bongo. Linga la sans frontière, t'as porté pour nos commentaires. Aussi porter rendre la ndeni. Yaoui rendre nous supporter mon ndeni yaoui rana faire. Oui comme il a pas fan, ils a binoté. Non, ils a rendre pas fan. Et si comme on na money, et si comme on na money faire go la manquer ouais respect. Et si comme on peut na money ouais en son manquer faire respect. Donc on a zama ba fan ko côté biso ba artiste été. Jouna romona faire go la manquer. Mati avant to koma. Avant to koma kuna nga yena tuna nanu Prince akota ki Jet Set nini relation parce que il est temps ayaka maison mère akutaka faire te faire azara salongwa mais nini Prince asala relation na faire gola ti e ko memae parce que liboso to no mona abandeka ko soutenir faire gola de loin mais ti ay ko kota vraiment akomi pe membre musicien actif na kata groupe Jet Set e bana nini relation bon relation ne bandaki. Ouais, ensemble, nous avons de soutenir les padres. Nous, on avait besoin, on avait envie, nous tous, de soutenir Ferregola depuis longtemps. Et parmi tous ces gens-là, vous balinga qui gloire ya Ferregola. Totorino Watembe, héritier Watanabe na pese bambo de Sigaza. Il faisait partie de ces gens-là. Et puis, nous avons pese biso kou wana biso tu eza sele mais ouais, ensemble, nous avons parce que biso to no linga de padre mais siko to nzemba ve jaloux to yebi yango to za la mbala mako pembe ba tia javel ke ba yembela ka boye ba sala boye sala mo polémique série mo vient to ne boye boye ah bon opération so mission de tête ba zui en clé ba zui quoi que les États-Unis Nicodème ba zui ba danseuse bonsoir Bercy bonsoir donc il faut que panza OK c'est wana ko ba bengi vient to ne ve jaloux rando ningi alaga après yango sikoyo vais soigner martyr il y a Prince, pardon, Prince, s'il te plaît. Prince, s'il te plaît. Pardon, moi très important. Les amis, si vous tapotez pas, je vais bloquer les commentaires. On est d'accord? S'il vous plaît, tapoter, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien du tout de tapoter. Tapoter, cela permet la bande de commission va éviter que Prince a les canaux. Bah mon notification, bah ta live. Toi tapoter s'il vous plaît, c'est gratuit. Ceux qui vont tapoter, t'es tous bloquer ma commentaire. Pour na libérer la live ici là. Merci. Ah, maman. Et non, bloqué, bah, aussi, ma tapoter, bazabité à ma baie, baba ma baie, boaba ma baie, bon tapoter, car il y a un charge de Kende, n'a pas tout à l'heure, c'est un cadeau, de ce que cabossé à envoyer le cadeau. Eh, voilà, c'est. Charge à mon bureau Kende, car place émission comme elle est qui boit à Yomoko. Ah. Hein? Donc voilà. Là, on a moni. Les rois de la forêt faire un martyr. A ici biso tout bas na maison mère. Bas na maison mère. Wana mwana ya wenge.
Bon soutenir ye. On a fait un tour de solara bien ti lelo na battre la relation na ngana vientone na ko beba na nepete pona moto. O lelo batango ba préférer nga pe soki we répéter ba nga ba préférer nga te na ko beba na papa botanga te po papa maman na nga zui mobali mo aleki papa na nga na mbongo. Donc la vie à l'obi bongo biso tout comme tchape les padres poids to na poso soutenir ye. Tendance soutenir Batoussou par ignorance, par il y a bien avec jaloux, et t'as la boye, il y a pas si il y a pas besoin de musicien, il y a mon PC à l'obango. Après, la vie à l'obi bongo, ce qu'on a dans bien à Ventoni, c'est Rwanda, tu vas nous fallu poids, mais tu vas nous poids, il a fallu poids autre, tu as fait les lots, tu vas nous pas fallu, mais il y a fait heureusement que tu as ça avec amour, donc on a besoin de rien après. Mais avant, on faisait ça pour faire souffrir l'autre parce que côté de outils, ils ont reconnaître été. Malgré que les musiciens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Oui, vas-y, voilà. On va bien. Voilà. Il y a un moment où soutenir les padres, ils ont déployé la vie, ils ont bien la vie. L'air va soigner la vie. On était obligé mieux la yé, ngana yé, depuis qu'à yé, biso tout comme qu'on poste. La fabrica ça y est. Biso tout yé po, viens tu ne muta lobby. Mais le besoin de donner réserve pour tous bien la vie. Na rolinga tena kende pas les padres na loyenge. Relation na vient tu ne baby so ba yambinga mabe. Mais lorsque vient mo fongola nzela, yango biso tout yaki. To comme ko sala ngo avec mon thème mandé to sala. Donc par là je vais dire quoi? Biloko on a bêta qui les faire à bien ngana ba concert na été. Concert mon côté à faire rigola ouais bêta sika moko avant n'intégrer jet set o ya bien ngana dangola oza bien o tanga poa ezalate na yanga moko soka moninga aprenda benginga susu. Preuve na martyr si na bêta ka va mata. Là ben abenga kuta mata deuxième fois mongo de kauka kakuta. On a uta dia ko sisa boulot nanga. Donc, travail comme de sengi. L'artiste m'a sollicité. Est-ce que ceux qui te sont pour intégrer le groupe, vous êtes d'accord? Na pesi ba condition nga on a mona que pour intégrer jet set, ceux qui na salami na go intégrer. Banda marti fallait que na kota de jet set. Te vendre qui po tous à la bien. Ceux qui un jour nous ont na jet set te battre la relation kakana na les padres parce que na on a pas ça au bébé na yépété. Donc ceux qui le lo attends bina na jet set et ça dans le silence au monde nga souté mais to solaga bien avisé. Oh ya ba sou salate. Donc voilà. Naza wana pona bongo na travailler na jet set mais en même temps ceux qui naza na projet na sala album na sala bande pardon modérateur fais d'abord message à NGT Congo pour bino bolanda ka ba ofinga na bango ba commentaire musu ba okomata otanga ezo bakisa pe mabwana ya repesa ya poser question. Merci beaucoup. Mais tu vas ba finga na bango mati ba finga te yo nani yo Yesu Yes, good for finger. Allons-y, mon frère. Et balobinde pona nini, oza ko assumer li bandi na yo te, ozo bomba ngo na ba foulard, ba chapeau, pourquoi? Non, wana kuté, okanga photo. Na ba assumer li bandi na te pona na tozo li bandi na te boka ka mungongo na ngai. Allons-y, continue. Vous en charge. Continuez. En plus, ils sont drôles. Vous avez un commentaire en gros. Libandi, na Congolais. Vous avez Libandi. Botala kasi saki na nga na lobaka boy. Lokwa komi ngamo la Libandi. Babi pona nino zo bomba Libandi, baza beza ba mona Libandi na yo prince. Sokaza mo saya na chambre, sokaza mo bali azela clip. Mais voilà, donc on a un musicien à faire rigola. On a un musicien à faire rigola, il y a jet set. Mais en même temps, ceux qui n'ont pas ça, qui ont ça, nzembo, na ça l'album, oh, ebima, hors jet set.
ekobima sikoyo ke FG production produit Prince d'Angola bakatelinga nzwaka na nga nzembo wana ekozala ni na site na nga ni na nga Frère Egola moto akoposte biloko nyonso epa na ye parce que eza produit na ye mais soki aproduire nga eke bomoni ke clip moko ebimi mais eza mpe na bapage na nga yebaki wana eza collaboration nasali na producteur na nga Frère Egola voilà. Ok. Voilà. Arlène? Oui, Matikasso. Ah ouais. Donc, tu comprendre que Prince d'Angola a sa peine à droit, il y a aussi l'album Nae, mais il sera produit par le label FG Production, Frère Egola Production. Mais parmi ba close yo senga ki wana yango pesa na kati to ba eza proposition pe ya faire. Non ngamu na solola ki pona boyaki ekomela biso na longo na koma kofinga. OK. Voilà, donc na mizo so na longo na ngape na jet set. Frère Egola perdre le côté Prince d'Angola pas perdre le côté parce que FG a produire ngana na logo mon côté concert nyo so na obeta azo futa ngambongo na ngandete fela sana mbongo pona nasebelisa bandoki misomo wa mukuse kintingitingi moko de bofan niveau zo nyokola bato milai anyokola ba kintingitingi de ma campagne kintingitingi de maya makelele po ba kintingitingi to sebele netinga kintingitingi de kabinda kintingitingi de bofan zali ndimi yasikeza te kintingitingi de maya makelele za kintingitingi de ma campagne za netinga kintingitingi de kabinda me kintingitingi de bofan niveau zo nyokola ba kintingitingi mususu mutu mo mukusa oza matumboli ya kintingitingi ma campagne de nani ba kintingitingi to za partout yama ya makelele pasa mais ce que kintingitingi ya bofotas yama ya makelele ya nyonso ko bando finga faire na bando ndima ngona komisa yango boye mati obike Congo pena bato milai bosila sonia jo mongo mukuse chaque jour bolo baka mukuse azo nyokola bino na course pona nini bino bato milai bokima mbangu mais la français babila bonjour Destiné. Bonjour Destiné. Prince, est-ce que on voit qui peut dans la générique bibalé au Ezo Bima Awa le 3 octobre. Voindi Sana Code 16. Na boaki 4 coups na butu moko. Yo moni ba générique wana soif. Le 3 Ezo Bima. Voilà. Prince d'Angola, ezaki na souci moko ezaki na jet set. C'est comme si faire yemoka mona vision, mais ezaki déjà na souci à ba fanatique par rapport à Blaise Créateur. Il y a allé où Bayaki a mami pesa qui le meilleur na eu. Parlons de moi. C'est là na silisana nous pardon Zela. Kotika komba mutu bolo basa na boyi tokotika. Bolo basa ko boyi tokotika. Moni siko na boyi o le bizela. Eza question zo ya ka pour na yona faire eza yibi. Mais ikotika mo ingrédient. Tant yo lobi ki tingi de boban de ma campagne. Ngamu to na lobi. Oui, yom to lobi ba ki tingi nyonso ya ma campagne ou ba faire souffrir bango. Na ki tingi ba ya makelele. Silisa. Yom to lobi. Loba pe wana so ba. Mais na lobi déjà ki tingi ya ma makelele na ki tingi ya ma campagne. Oh yo lobi na. To so ba ki tingi bele mais ko ki tingi ya bova zo fia kola. Mukuse wana mbangu batamila iba ko kima na ete. Ngape na boy. Siko na code 16. Donc to sala boy. Prince d'Angola rapport ya osingi matosika masinga na bino to saleli yango. Dona mito kitingi de beau femme da simbi makambu na Kenya. Kitingi de makelele là-bas. De ma campagne d'aba. De GB. To za ba kitingi belé. Siko ba kitingi ya animateur. C'est moi qui vous représente maintenant. Je suis le leader de tous les kitingi de l'animation. Donc kitingi mususu ye ya animation siko ya sikezate ozolingo banaliser ba injure wana nyonso zo soa bino mais yongo comme ça on siko le roi black et dans la cité zo soa biso bango faire za mulai yo so yebisinga ke faire wa mukuse swinga et netika ngande ba yebisinga ke prince ozali bandi après na siliki na pe libande solo bossa ba capture
Capture à côté la miniature, capture, miniature. Miniature. Comment Pro TV capture miniature? C'est là, maman. Ah, code 16, ça l'a bien activé. On fait le goal et le poisson. Les belles poissons, merci. Il y a un chantal ici et l'Obama. Je suis né le 14 février décembre et l'Obama ici. Voilà qui. Voilà. Code 16, to code 16. Et bébé bon. Ah, ce qu'on a code 16. Et Kendara Boye, ah, biso bébé bon, et tala biso souté. Na l'équipe de la page mamba wenge na sololi. Ah, on a activé ma moussou. Donc, qui de bovin. Et ça l'a fait rigola. Allez, qui sont qui de ma campagne, qui de ma kelele, qui de Macron, qui de GB, tous les baquins tingi. Tilapia bazate. À l'équipe de poisson, à l'équipe de Lalou, à l'équipe de Bundu de GB, à l'équipe de Ndagala, de nyonso bozo finga sikeza na ngote. Amela diamba. Vrai non ko fo ba enwa ko pesa fait la té. Non ko ba noa ma pierre fait la té. C'est comme ta pierre fait la noa. Mandela lobini c'est trop fort ça. Mandela. Pardon Mandela lobby c'est trop fort lobini. Et so yoki. Dena yoki te on a tout na yoki bien te moi na osela na makela na ndaku. Mandela pardon c'est trop fort. Na lobby Kalate générique na biso zo bima les trois bato bozala wana bozelango. Tena oki mama diamba na afela. Mama diamba na afela na oki nde bien te. O seko yoka kina yo hein. Na oki na diamba fela. Non mais la maille mato eza poussé. Oki na meli diamba, nzembo moko boye madilo yemba iyo fela mama na lingango mingi. So na meli noa. O biso to melaka diamba biso basenzi ba noir. Na leader na biso mukuse empire bakuba wazo nyokola orchestre ba les géants. Non, on préférait Parabino batuma milaibo mutuma mukusa nyokola avion na course. Presse d'Angola. On préférait Mati pardon, c'est là assiste les Kamazo Loba. Mati pardon, assiste les Kamazo Loba. Non assiste au quartier. Assiste les Kamadia mana fait là, c'est là assiste Mati pardon. Presse d'Angola. Tibo yambanga bodi bakatanga yo. Bo mati mutakatanga. Bakatanga tina mataibo bakatanga de angenga. Oh, Matia Katingai. Au petit massoa va faire là. Ah, ngala comprendre. Au préféré moi non les bosso a Melane bangi qui a la BD. Eh, na lobby asa na meli bangi na linga koyoka mingi nzembo. Iyo fela mama. Iyo fela mama. Eh Marlène akosi alobai boye, alobi a préféré que tout le monde mobile mais la banque qui a fait sa cima a fait ça a fait cela yangwa lobaki ponga yangwa na okaki bien te mati biloko olo bana live yangwana biloko yozolo bana live yangwana code 16 bébé bonga yo mtolobi ngape na koti code yo ba active ngwa na activer etali bisote mais presse d'Angola matinga na okende na tika na 2% batu na saka batu nyonso faire za mukuse kasi ko ngamo misisa faire na ko finga ye yango leader na mukuse boye odi ko la kasibata makomila ye konda po ani na ndimi leader na ngaza na bakisi na ndimi bongo siko bino batu nyonso bokufela bolela bango nini 3 balbaso nini pona fe akabarate dondimi yo mutozana leader ayamba téléphone te. Eh, mais un patron, il n'est pas obligé de vous répondre, tout le monde. Il a sa famille. Tous les travailleurs, ben boss na loyenga ya mbarabino. Oh, mais c'est pas na échangeur tant bagolo bazobela deux fois faire le bit 2 plus 2 égale 4. Et là c'est pas boye qui ne m'a deux fois notre ligne na biso so ngote. To pesi bino mnoko supu abozwa na bino ye. Biso tika na biso nini. Mais est-ce que Moussa Gindi on a longo bongo encore ça la faire
eloko moko etikala fere mpo biso koto esika eza te oyo asalela bato mosusu mpo des fois nde etikali boye po elongo esadi bana mo bakende ya classe bayebi ke mon papa on la surnomme des fois mais il y a des autres enfants qui partent à l'école bayebi ke mon papa on le surnomme Mukuse azonga mpe na ndako batali père na biso mpona aza Mukuse bosiko yo père na bino okekengela ndenge nini pour vérifier le système de papa est-ce que Amélie Maï. Code 16. Est-ce qu'on active un niveau Obuja qui échangeur à limité. Est-ce que tu t'attendais à ça? Niveau Bini Sagi Bagolo, un échangeur à limité. Est-ce que tu t'attendais à ça? À ça parce que ça c'est prévu. Ça c'est mon habitude. J'ai l'habitude. Parce que j'ai un leader qui chante bien, qui chante mieux, qui chante plus que tous les leaders. Maintenant là, je dois aussi faire le mien. Il y a Kobuaka, kolega animateur, il y a orchestre nyonso. Pour la minute so tielinga animateur mo orchestre moko yo lingi. Ata oyo zo kanisa so kaza légende na oyela gagner. No activer pe na code bébé bonga. Ngana on prépare le na Big Clinton déjà bientôt là. Mais félicitations pour le concert et chanter en tout cas félicitations. La personne on prépare Ngana on prépare na animateur a fali nani o auta pa da kumuda nani babi na kompone oyebi nani te mozo prépare na mutu yo moko yebi babi magima na boloki o wana masa na ngato vanda à côté moko moko lobi na voix ici pas clip dans les botourner des actifs c'est là même ça automatique téléphone e kanga manga Vona ngai ezalaka cramé. Po ba doit finga vona nga mingi. Vona nga ezaka boye. Ezaka teke mungo na ngeza ya rozika. Mezana ba taf o nga na komaka. Zelana lo ma place na za. Baba volo kwa ba. Na sale logo mo ya likolo makasi po ba lo ba vona ngeza ya rozika na ya déranger ba. Yo siko vona nga ya rozika na longo kuna pona déranger ba. Voya mantimba kolele siama siata patamba kusobile kolele yusiama ninga voya mantimba kolele siama oki okutafu na koma kana kuzika ona na vona nga kuzika siko zoba ni matamu su komisa na baksi ku okutafu na crie wana ezaka likolo bato bafinga vona nga vona nga ezaka boye eza fona ngeza boye polo bana na voix nini mais côté ngana kendaka o matsuko na chubi seka yebi nga bien te muntu wana bon na tiki bino likono mosko de salindeni Keso suka lelo baweran sonic bawengemen baweran sonic bakoti en guerre wana ba fanatique bakoti en guerre na bagolois sentiment no eza ndenge nini Mama, sentiment na ngezaka bébé bonga etali biso te. Mokolonga na komona faire egola a manqué en son respect. Na bien. Wana nina koloba. Mokopenga na komona le roi de le pone na zabo na ese binoke. Na toya ko soutenir les padres biso belé na volonté à faire egola. Le lo faire nga comme suma be c'est bon. OK, na kei na minute on a perdu. Na éviter na soutenir papa le qui te papa pour faire un grand frère te. Oui, Azali papa ya faire et to kulutu ya faire. Jo yamba exaucer tout na eboza na grand frère comme faire egola. Ngai lelo na ebisoka. Jo yamba exaucer tout na eboza na grand frère comme faire. O tira na deux ya botika ngana lobako. Charge me maloba mabeka. Ngoko ya ba polémique. O ebisi ngai we raza papa ya nini ya ona lobi. Jour yamba exaucer tous les grands frères na bino kombone nani okoza vraie réponse makambo te aussi la nango pona minute on a perdu wera za papa nanga kulutu ya faire egola siko eloko mona kana faire vivre bato na faire koyokisa bato mwana nyonso oyo aza petit frère soki azokola na ndako ya grand frère na ye eke aza génération moko na bana ya grand frère ne awabenga grand frère ne papa par ignorance. Parce que
bana oyo baza na ndako wana baza age moko na ye frère gola na babindo mena ba Serge na biala ba génération moko malgré ya utaki na wenge 4x4 c'est normal le ba bengi papa ye pas ko bengi papa mais to yebi kaza papa te po bango tuti ba recruter bango faire amona mais sou ba recruter faire mutamona Alain Pela Blaise Boula Didier Masela Al Capone c'est que mutamona mais bino sou bazwa bino faire amona ka ba discussion sous de salaire ya buzoba je faire ya kabino boyebi mais bino sou boya ka faire yebi c'est votre papa là qui c'est simple à comprendre faire la salaire tester